que kota zala kuna bando betaka musique intelligent. To bando saka makambo intelligemment. Parce que ipena ba makambo na bango mususu eza oh kombo wana bango batanga mingi. Ndeti nini? Ils ont pas mususu en kati ça non rien à voir n'intelligence. Intelligence pour moto, ça non à voir. OK c'est bela Congo ba beja ba trois ba dego ebi. Yo lobi ka yanga eza acoustique électronique. Comme ça tu vas nous comprendre que ah bon dego ça que nini. On a venu ça live. Donc et terminer be erreur nango. Mundi acoustique ya la ya mu biso to lobi ke biso to sala acoustique. Ta bien acoustique na biso comprendre bien que acoustique bien na ngwana. Je pense que biso bien to premier. On va miser tout le monde là au monde na Congo. Pas danger. Bon tout bas danger surtout génération na biso. O ba yelelo ba leader nso mikio ba yelelo. Amona ba danger. Mutu pas boya ngote na respecter ki danger na ba. Et mutu comment en place grand peut être fali, na grand peut être faire egola. Waza azati. Oh. Ouais. Azati. Donc Fabien Kasako Baradomte. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à apparaître. C'est sur cette note que je débute mon émission, La vie en RDC, une émission qui parle sur la situation de notre ville Kinshasa et puis pourquoi pas de notre pays, la RD Congo. Je suis avec Jonathan Bongon qui est derrière la caméra. Merci pour la réalisation. Merci pour ces bons sons et ces belles images. Lelo, Toza Bongo Koyamba, Moko, Yaba, Molobeli, Moko, ya communicateur, tout Moko, porte-parole, il y a orchestre, groupe d'accompagnement de EBT, mais tout au long de l'émission, beaucoup de bango, et ça, de long et à large sur vie artistique et musicien moko au boyebi peka tout au long ya émission na biso to me rappelle ko taper solo sur évolution na azai quelque part les lois comme évoluer soit disant en solo tout passer l'orchestre na to me rappelle ko de là j'ai dit un grand merci à mon papa Apo Bonganya, merci pour l'occasion au pesanga du jour au jour, merci na ba peine, merci na ba commentaire na yo ba motivation no ça et ça la rappelle bien un grand merci na abonné sur Bongo na média beaucoup côté ko s'abonner massivement et puis abonné sur Africa Media Info parce que émission vous là où il est carbone à deux chaînes les abonnés à Bongo na média et puis na Africa Media Info. Merci na Jonathan Bongana, est-ce que na magie na yo rôle excellent nga bon invité na ngai pour te me rappeler ko yambaye. Bonjour monsieur. Bonjour. Boni santé. Santé kitoko na ngolo nzambe. Santé kitoko na ngolo nzambe. Est-ce que batou baso na ndona minute ba koyeba ceux qui osa nani? Bon, nga za communicateur ya groupe ya Diego Milito. Communicateur ya groupe ya Diego Milito. Comment on a? Guy Milambo. Guy Milambo. Obi ko zabe muda sika pela ni nakata makambo ngo Guy Milambo. Witeli wapi tout ça? Oyeka kambala mo communicateur to bendegeni. So bandango quelque part to ndengeni. Bon, en fait, na bandango quelque part té. Na sala ngona noté. Mais na mo boyebi na za nango. Na mo makambo yango yango na yepenza kolakisa mo mkiu na nango pembeni ya Diego Milito. Mais non na sala ngote. C'est toute la première fois. Non no sala ngote. Mais na boyebi za nango nde olakisa boyebi kota Diego Milito. Yo Diego Milito za bandeko, za petit frère na ye, za cousin na ye to ndengeni. Pour yo ça iloko moko te mbala mo Diego Milito ndimo za communicateur na ye. Et c'est pas facile ko leka liboso ba caméra oyo. Oui, yango na lobby. Tout ça va de côté, nous avons un simple travailleur. Et là, on au salaire pour convaincre Diego Milito à péchoper na poste wana ya aux la communicateur. Bon, je sais pas moi le bango boisate. Tout au long de l'émission na biso peut-être comprendre ba capacité ni na nango au PCL que l'idée na ngapesa confiance. Tout au long de l'émission, là je dis un grand merci à Ange Noir, Messavi ici aux Alines de Ronara Mikolo Belli, mais on est ensemble. Tozo Kobaka na yo émission canalise et va moi moukier na congé parce que moi qu'on anga et autre émission au Solane confrère nanga asa un peu malade. Je dis un grand merci aussi à Lucie Amunazo, l'étoile de la presse congolaise. Merci na Edno surtout à Lilo au Salé nanga tout au long journal Lilo. Tozo Kobana yo au besoin communicateur. Habité donc et le kelanga déjà groupe Salemi orchestre Salemi et moi mon pena bureau Salemi pour aux aller na poste na ta bureau to ndegen. Bon en fait il y a une émission ngaza communicateur. Avant tout balobani street mo déjà fait zala avant ma réunion soya
donc eza déjà donc toza déjà na bureau mobimba oyo totala mambo ya Diego Milito nde na biso nga aza na kati ya bureau wana nga aza na kaka simple communicateur. Donc bureau c'est ça les maras déjà. Voilà, Des fois avec bakote kuna ça déjà bureau ne badaka. Et ça la mika après départ na yeba côté. Donc aussi vite boy, même pas 3 mois, même pas une année. Maman au bureau ça les mis, ils avaient ba plan était pour tourner reni. Mais Diego za mission. Aibi côté kangu batin. Aibi lo musote à part musique. Donc ce que lo mo bando lié na mbatu mo boy ils sauté. Bon, ndo le but wa longwe. Donc face à la musique. Donc faut mon bon ça la. Mais la seule compagnie bien c'est que bino de boy inciter Diego à longa kuna. Pour boy nous zela lo kwa pour mbo sala ba on est. Ceux qui bon anga sa on va na kala. Anga sa on kala. Beaucoup longa ya moto mais pas une année. Mbala moko orchestre, mbala moko makambo, moko bureau na ebité. Trop vite zo mona ngopete. Ça trop vite, ça trop vite. Yo utara a passer makasi. A mtomte amunene. Ya on a biso ceux qui na mambu ya ba vitesse ya kia welisa. Manga sa ngova ba te belo mona mona ko. O ba sa ba défiler na ba TV na 21. Anga sa no ba na kala. Ya nango ki tarande ye. Sur un bureau bosali na noyeba est-ce que ça rate la base de la poste na kata bureau wana. Te mera na mambo ate. Ma bureau c'est ça tout le monde qui paye mon pas de kilaka. Soube ba yami ba tout le monde qui sur 2 minutes à répondre. Sur noyeba kata bureau bosali. Ça rate la nani na kata bureau wana. Na bien, na comprendre te. Ce n'est pas maman biso maman pata que je salue que j'aime beaucoup. Ba yambi a lobela nani. A lobela ka o ranson. Donc ils ont coïncidence ya président nanga c'est un musicien. Maman biso aza chroniqueur za sala ba émission internet tout nde boyebeli na caché na wana. C'est tout à fait normal ceux qui ba yambi ba retourner pe likamomba na eza normal. Est-ce que histoire il y a musicien nani Joss Jenna na l'autre là. Pour d'abord autant ba comment belé oui pas za pe musicien era longwaki. Akende ko s'accrocher to banaka azali déjà na chroniqueuse moko journaliste moko mais carrière ni tililo ki na kaka boye nazo banga iko me bo pa ndeko na radio ko Milito. Bon yo mo le bien just bien oza Diego Milito donc ils a bato mibale mais et que de père waza ki musicien longwa quelque part malchance mulinga ro la tsango Diego Milito te waza mam na ye so isimbela ke te wani mam na ye. D'autres le sont présents. Tout le monde dit comme Milito. Ce grand frère de Dieu, c'est Simbela a été naïbité. Mais aux amants, ça n'a rien à voir avec mon ça n'a rien à voir. La CPI, je dis un grand merci à mon confrère Yoshi Bangula et puis Nazo Kokopatir un peu na moi malade de moi en tout cas tout ça mais le bon Dieu moi là c'est rétabli vraiment le plus vite possible. Toujours Kobana yo na kenaïba un peu mbango na naïba. Et ça groupe. Ils ont orchestre, tous les autres travaillent en solo. Bon, en fait, pour le moment, tous les autres travaillent dans un projet artistique. Groupe, orchestre, c'est mon bon et il y a un aussi. Ok. Tous les autres travaillent dans un projet artistique. Tous préparer des disques na biso. Et puis, dans l'acoustique, tous les autres proposent qui internet, nyonso, téléspectateurs, nyonso, la TV, tout internet. Et là, on a biso ni acoustique na biso. Pour le moment, il y a tout ça. On va projet bon, en fait, projet tout. Ils ont disque, mais l'acoustique, c'est salami déjà. Donc c'est un peu ça. L'acoustique, vous la polémique. Vous travaillez en attendant. Et bien, nous sommes un groupe, ils ont travaillé en solo. Est-ce que ça a répétition? Ils ont répété déjà tout. Bon, on a contenu le Covid-19, on a retardé mon ok. Mais, Bakalatawa, Batboye, Bessani, on a répété. Mais, répéter, coulisses déjà ça, madame. Ok. Mais, répéter, maintenant, on dit Balobarat. Mais, c'est mis live, on dit bien. Camille, Batboye, Bessani, on a répété. Et ça peine bien. Camille, Batboye, répétition en coulisses. Donc, ça fait dire que le guitariste Bazali, le clavieriste Bazali. La guitariste Bazali. Ah, Diego, à quoi charge on? Bon, bah, on va s'arranger. On va s'arranger. Minene. Et bien, bah, quoi péter? On a Italie, bah, on va y prendre quoi? Bah, quoi ité?
on appelle sûr que charge on appelle Diego tako ça refuta ba musicien refuta ba transport na bango Diego ko kapena kani na biso mutu mote mise kongo nini aya musique aka na mbongo ate sotengene ngata mokaza te bango tu bayaka na bilamba minene bayaka baka na baforme moko boye misuku tu sotali ba image bango akalondi ba grand frère ba wa lelo bika elongi moko donc c'est pour te dire que musique yaka nango ka bongo akoka poza mobali avant tout a mobali akoka fo no pesa ki Diego kibini to conseil te ameka pe ko wumela mo mukena ndeko na ye wata oli azala pression ko lo avant nebite moni omamba ko umela na ba orchestre bato to ko umela te eza pe na bongo te bon ya na rythme musique ya Congo bato ba mo kansake so umeli ndo okomi na experience to soki bozana mutu wana mingi nebite pone lo bama bongo Diego sali 5 ans orchestre wana ya debele ya bato musu to mona una orchestre c'est ka 3 ans 2 ans asali be mouvement na ye tout le monde ngoti mais yiko to sali 5 ans comprendre que ça n'a aucun temps na ekoki asa pe yo mona ite que musique ya héritier musique moins intelligente o Diego ba beta rapé soit disant ils avaient musique intelligente peut-être Dieu bon mbalingi ça le malam il a long avant alors il pour nani bon yo mo lobi bien kota utawana ba beta musique intelligente Diego pe ba yebi ka za intelligent ba mo ba yebi mais nandimi te ke kota zala kuna bandu betaka musique intelligent to bandu saka makambo intelligemment bazali pe na bamakambo na bango mosusu oyo eza or kombo wana bango batanga mingi ndeti nini expliquer biso bato bino boyebi tinga na te olobi bakosala makambo or ki intellectualisme nayebi te ekozala neti nini oyo bando kosalela biso tout le monde babilo na bango wana soki banini bango mo bayebi bakombo na bango bapesa yango basextap voilà babiloko wana bango mo bayebi mais eza donc eza parmi babiloko Diego alongwaki amoni eza makambo ya intelligent te ndenge Diego alongwi na ye Diego eza prudent ça va te eza kobongo te eza kaka président nanga amoni kaka temps ekoki asala ni makambo na ye amoni kaka temps ekoki asala makambo na ye na répondre par rapport à question nde otunenga si réellement kuna basalaka makambo nyonso na intelligence au moins que badekonaka pe des fois basala pe makambo mosusu oyo eza rien à voir na intelligence donc c'est un peu ça eza nango donc ta Diego ekoki azobimisa calamité album tosi eza single eza album toza nini eza pena album titre toyeba yango boyeba kaka boyeba ngo kaka na bémission oya boyeba ezala combien de chansons boyeba nyonso wana bozobomba mpe boye ata kutango vraiment ozobanga mpe na titre kokobomba nombre de chansons kokobomba nazoyeba te papa motema mabe na makambo nde ekomi trop yamoni fo bafandaka bamoni binaki no mambo esalami bango motema bina ko pena akina ko jalouser bien Diego minito nani neti nani penda ya solo wana ba jalouser te nazomona mutu te neti nani kaba oyo yebi wana ba oyo yebi wana oyebisaka bato te neti nani Diego minito asala mosali neti nani pena ko jalouser Diego minito nani mutu abandeka lobi kaka awa te abandi lobi na makambo siko naka oteba kati moni par rapport à mbongo mandule orchestre ebela Congo bana beja bato kwa badeko yebi donc sono bino ke motema mabe eza pena eza penza donc naima moni na oloba olongo linette oui nayebi surtout oyiba orchestre ebeba na besoin ya Diego minito kende kuna bama mosusu ya oloba te mais angaki pas faire abwakisaki selon basubstitution de toyokaki soki bazali na besoin na ye Diego minito falaka kende pas faire akepe kuna babwakisa bite yo te te wana papa na biso kokosaka papa biso na mambo wana te nandimi kuteka ye mambo wana ayebi ni mambo wana te ayebi mambo wana te bakoselaka ye poso mutu wa Diego pena binga na ke jet set eza feti nakuna beso olobela mambo wana te kotana kokoloba na te wana papa ya biso naza beso olobela ko mambo wana te ndenge oyawa Diego minito bamozo bayebi mpenza yango ye mutu atindoloba makambo baboye to mpe ndenge atini kotinda keke eloba makambo boye te je vous ai bien dit naza communicateur donc naoloba mambo na maîtriser pour na orchestre na nga to pour na groupe na nga
donc mamna lobo leader na nga yebi yango mais koloba ke mta pesinga maloba te donc moi différence ya yango wana différence na banane différence karate ke nga pena na lobela mambo oyo na maîtriser po ça bato musu ba yoloba ayo loba makambo après na sima na moi leader wana ba wanga nango otenga mna tinda ayete ok ça munene bon pena yo za muta polémique na ebité osolobela banane nango wana muta polémique na lobeli mutu te na lobi kande nde to mona bato musu ni basala ke aye pena lobe ya fini ya lobi ba n'importe quoi bato pe bayoki mina sima nango omona bina komo mutu ya lobela na amuwanga na nayi amuwanga na ngate mna tinda kai do tinda kai te sko ya lobela ko mono ndeni mais passage chinois na la vie en RDC na kata bonga na média Diego Milita yebion mais oui aye bien le roi yebion to sur ba kabitali acoustique na bino le big acoustique au sala maman na polémique aux wata idée et soit disant en passant ba lobi bino mo banaki bongo nzela ya acoustique na éviter différence une au sala entre acoustique no se beta mi wana faire un beta acoustique Karine Mokonzi ba beta acoustique na ebité ba acoustique no se beta mi wana différence une au sala na wa yo obité mo ya dire que zaki aboye par rapport à kuna ezaki boyete différence une au sala ba acoustique no se beta bon bato balimbisanga mpenza omoni mambo bacoustique oyo te za pena franc ko bomo no pena te ko te no bomba te no loba mpenza bato mpe ba to ndie to buku et puis la rappelle bato ba mozolo ba dio ka bien wa oza communicateur na ye ouais nazo sime ba propos na bien mambo bacoustique oyo to boucler mpe yango mpe mbamo po tosilaka nango mbamo tozala mpe clair biso ntango tosalaka acoustique tosalaka premièrement eza na musique tosalaka na musique po bato bayoka yango yango moni bato balinga bayi mambo ya musique yango balati yango ndie ezalaka acoustique eza okoti studio beti ndule babengo komona yango tosalaki na acoustique nanu po bato bayoka bameloma na biso balingaka leader nanga bayoka mais après ekomi makelele mu nyonso acoustique biso tosali pena acoustique bino bosali penda acoustique pena c'est ba monsieur basali penda acoustique te basali ka ba acoustique mais électrique faut pas loba bien ba expliquer ça donc pour monter sur le bika moni ngai x to y na salle acoustique na eza bien eza électronique olobika bongo muto bongo za te oleke bongo mosangisa biso na ba potopoto te yo lobika ke yanga eza acoustique électronique comme ça bato bana comprendre ah bongo dit ko sala ke za nini on a venu ça live donc ebete mina berere nango mundi acoustique ya la yango biso toloba ke biso tosala acoustique ebeta na berere parce que da musu ba matériel za ya kokoka te azwi bato mo ba yebani pe te o ba wede asa acoustique électronique to pe ndenge non veut dire écoute studio te on a besoin te ko to ba bongisa boy ba régler kuna ote bon ezanga ibino te que tout ça acoustique moni différence en yango to sala bina na acoustique yango ni bato ba comprendre te bato bina ba windule da bozali capable de ça acoustique électronique te bo sali no acoustique kaka po mbongo ezanga ibino ezanga ibino bon ko sala acoustique électronique to ba studio ngo ngo ebele na bakisa sango to za mbongo ko te bina studio bon ba nzembo to sa ngonde manzembo to sala o etika la bien mito ya bato nde papa chéra lobaka ba chef d'œuvre ba nzembo to sala to sono ba studio il y a biso be mbongo bon ko no sala acoustique na studio mais to lingeka ko sala bongo te ngo bina do artiste bon en fait nangina lo baboy artiste alinga penala c'est de quoi il est capable voilà donc au studio ni ko sala so studio até c'est un peu ça au faire à ça donc à côté te koko tsa papa na biso na to le ya mutu na ngade omoni ba polémique wana ya ko mélanger biso na papa ya veza penza bien te wana papa ya biso mutu ayambo webi na mutu ayambo donc koko tsa papa biso na momona te soki lelo ba ebisio o mega pe ko classer parmi ba acoustique et betami classé première deuxième troisième quatrième ro classé en D ba acoustique en ndo le beat acoustique électrique to ba acoustique vena live boy bon nyonso pour nous c'est banika na acoustique is live is électronique classé en ndo première deuxième troisième balanda ndule ba comprendre mina ke dire ko sala acoustique ngala boy te classé en ba grand nom o kingani to kingani ta bena acoustique na biso comprendre mina ke acoustique bena nde ngwana je pense que biso bena to première deuxième ko zana
Ah, nayebi te. Bakutanaka, nayebi te. Merci Jonathan Bongana. Au Sarah Lia Sigel qui est comme la souka. Baxer sur quelques minutes comme au Solana Guy Milambo. Ah. Bon Guy Milambo, Jonathan Bongana ça déjà signal quoi to que là vers la fin moké to poussana na éviter acoustique et betamaki selon ba substitution to ka ki Diego Pinot a déclaré na ba difficulté belé pour asala à réaliser acoustique wana. Na éviter au signifier bateau ba na biso ba difficulté ni Diego alada qui en soi disant ba menasa qui est ba kanga qui est biso bateau zo ba pandisango eloko lobaka na se nde totombola yango likolo sikoyo lokwa toyebi communicateur ya Diego Milito confirme biso to yebisa bandeko eza nango bongo te eza yango balaison di ke azalaki menacé to bakangaki ye to mpe ndenge nini. Très bonne question. Yango mona yebisaki oke place oyo touta kuna olobi babeta musique intelligente omoni ke ezaka intelligent te. Ils ont pas non rien à voir avec l'intelligence. Intelligence pour moto, non à voir. Nous le baki awa azane ayebanite azane lorote bani tout ça. Bon nini mutango longwe na e. Bakanga ina makamo ayebite. Petit ndi bakanga e bongo. Ye mo pe defaye bakati bakanga ngani. Oh. Pe umona ka babimise ba mbe. C'est que on comprend kana makambo. Po bakanga mutu bambata foza na likambo po pambaka mutu ana na rien ana pe avimba mpete aza pe so pe ndenité mais pambaka bakanga ye pembala mote pour acoustique pam doit laisser comprendre mamboze belé Diego pesa na bato mamboze belé pour Diego pesa na bato programme ya soki groupe soki orchestre soki nini programme ça ndenge ya Diego Milito. Bon programme eza bato balinga Diego Milito ba mourir ya bonne musique pour musique on peut changer nango eza sundi bono kosa bato te bongo ya ke yo reloko ba yo rara bino te c'est changer bato bina ba mourir musique ya solo base l'album na biso ba za décider ba za vraiment décider à part ça sika ba déconfiner biso mamango ba répétition déjà biso doit dire après so ba déconfiner kaka boye baka lié à la répétition na ba programme sous Diego amuto mabe isa sana ko bana kala azelaka makambo kaka so ndenge nini non mot de la fin nini o balandi ya la vie en RDC ba ko retenir na passage no art. Bon en fait mot de la fin na ngeko zaraka omoni bande onanga na ibite ya ni bolande mission so eza na tongo to pokwa tonde nini so tamso bomona président nanga yembi na acoustique ni ay motoriser mi grand poète faire égola ezaka pour peut-être aza descendant na biso bato to awenge nkomu supe akoyi mabe grand poète fali eza na ndinga mabete on comprendre po na moni ubande ko titwe bina leader nanga mingi okese bani bona boy on va miser tout le monde na Congo ba danger bon tout ba danger c'est toute génération na biso o ba yelelo ba leader nso miki o ba yelelo amona ba danger mutu pa boya ngote na respecter ki danger na ba et mutu akoma na place grand poète fali na grand poète faire egola waza azati ouais azati donc Fabien Kasako baga domte natangi koma mutu te nalobi ba mise tout ba génération nyonso moni ali mutu akoma place fali na faire bazate donc cela veut dire biso tout au potan donc par mozo ba de ka ayibion na ibite eloni na lobi ya mabe o ngana tu na ngaka poza communicateur na tu ni kaka bete na classique ka bato ba comprendre ils ont une bango tout baté par na ils sont ba référence na biso za arabe ngwa ya des grands wana apa wana yibisanga na mususu aza ataka il fabrication boye déjà te c'est comme maïso na mbwana na mususu aza ebi ki nyosa bazo na ninga moto na ye na lobby référence
référence ezaka fali na faire c'est tout. Voilà, toza numéro de téléphone na yo ceux qui m'a musu ezali mbola to yambo peut-être ba musu be o balandi pe ba besoin trop ba question musu so ngana tunité ba fan ba rozo ndenge numéro de téléphone na nga 09000 donc plus 243 9073 110 bandela plus 243 9073 110 et so jida bata poto pour la mabanga to na noté pour bandi pe ka sika bon biso bina to na momo te musala nanu musala to sana musala moi 2-3 personnes de salabi na pesi mbote na nga premièrement na leader na nga olanda nga na ministre Diego Milito hein donc yende pina mikolo nde ye botela no pina ye boyoko pe bato ebele trop botela no ye na 5 minutes pina na pesi leader na nga mbote na pesi mena biso sara mbote na pesi président na biso yalinga batanga communauté présidente yalinga batanga communauté na pesi mbote na Jérémy président orchestre non ye pena ye kutalinga kumambona te ye président kaka vous avez l'idée vous avez la président te ye président kaka ye président kaka ça va na pesi mbote na la mama meso na pesi mbote na nga na Fortina Diambana Jérémy Mbanda Jessica batangi Safi ya catalogue ve na nga Rodik na pesi mbote na ve na nga Andrus sans oublier Aristote Massamba fils mon ami loyo pino za awa na pesi mbote tuna banyo balinganga na pesi mbote na Diatanga Andus na pesi mbote na nga na Mama Rit na pesi mbote na nga na Mama Belnada donc wana pina bao ya ngai na pesi mbote na Maître Norton wana Maître Norton ngeye Maître me master na nga na pesi mbote na toke suna ninga ba avocat pour maman mo veneza bongo na pesi mbote na Maître Kisai Benge vena nga se na dona ninga ba kasavubu na pesi batutu mbote balinganga merci beaucoup. Voilà, na linga bino aussi ça m'a bango pour na tuna question suka et puis ngabla ça des gens nanga. Question na so za boy na ngaiba. Omoni soki mwana soso na nzungu azoko vimba na ngai dengai. So pa c'est na sena ye. Iloko moza na soki so de mama na ye, so de batelo mona c'est le moni mona soso ko vimba. Na ngaiba qui est derrière vous? Musique. Nanzambe. Merci na Guy Milambo na présence na yo na nengo linga ki bonto ya mona émission na biso na vie en RDC. Ta sengi merci bon na Jonathan Bongania wazaki bo derrière la caméra. Nga mikono wa benge bongo l'homme à multiples mains, il est capable de manipuler plus de 1500 boutons en une fois. À une seconde, azabo na caméra, azana na machine, azabo na table de mixeur, na ebité ndenge nini nza masala mutaboye vraiment. Merci na yo, merci na mon papa Apo Bongania, merci na ba chance, merci de l'opportunité. Merci na bébé na ngai Chrysolite Bongania et pourquoi pas sa grande sœur propre Theresia Tangemiana. Na pesi toute la famille Bongania Mbote Psika Bozali, to moi libo pona manasima.